Oui, merci. Nous sommes connectés à la biso Liban la Tindeka avec Yannick Stopira. Yannick Stopira, oui, Bino Mabi Tindeka toujours. Toza wana pona ko informer bino pona ko pesa bino nyoso lika so fere babi toza ka point de vue ya batu nyoso to tous les sabatu so Tindeka te Yannick Stopira za na kamoko biba tika kamusute awa nyoso oza na ngobenga biso to kuya oza na besoin ya visibilité na yo makamno so tout to sala on c'est bon mais lelo par rapport à ma solo ne botu ko mona tete to sa pena commentaire te sur terrain ya Kasavubu botano ba image ya ngomoko ba boyoka ndenge bakonzi ya villa Kinshasa ndenge balobaki na micro na biso na caméra na biso Tindeka tokitaki wana équipe mobile mobimba ya Tindeka balobi merci à Rifé Kisombe, merci à Papi Kelly, merci à Tanti Nathalie Mondeke, merci Elise Matondo Mama na Grâce Mima Wetu ebela denganga bandeko boza ebele bozo la biso avant na tika bino ba image wana butala nanu ndenge bakambalekaki na terrain wana ya Kasavubu terrain na sango tambola ki partout na villa Kinshasa bateki terrain wana lekaki beme boyo kana no vérité pour terrain wana vraiment na Kasavubu ba ebia même so ba beta bale wa de bisa pe ba joueur minene ndenge ba autorité Kinshasa balobaki mais avant kabana bino lotika bino ba image na tina suka yango ekoloba tina koloba lisute image ka ke lobi ba reportage tune ba autorité balobana ba mso tune eza koleka na terrain wana merci encore na tonton Diafo Bokofo c'est le maire de Lille merci à Niki Poutou, merci à Tantine Mado Mundeke, merci na bandeko boza ebele bozo talabiso babi kwamisha ko galalo motema bijou tat azape na kin awa tukuluka luka e partout to kota pa lo bana caméra na biso numéro za affiché wana botano intégralité ya ba image yango moko eloba ngana tiki bino FIFA mudazoya FIFA de kolo bastade ino boza ba mesiri ya On a brûlé ma protocole. Ça va. Tu l'as pas raqué pas? Hier, le terrain stabilisé, un projet FIFA. Et la cérémonie d'aujourd'hui, le lancement officiel, c'est ça. Bino et Sengoma Kasi. Ils ont un Kasavubu parce que tu dois se sentir isolé. Tu dois organiser que tu reçois un terrain jamais dans la commune.
tobunda bitumba baluka kotonga wa basala nyonso mais lelo bana Kasavubu bamoni réalité nyonso wana il faut toyeba ke mutu moko pe ndeko na biso mwana Kinshasa abeta bale kuta osekisaka lobi tero ezaka munene mpona ye lelo akomi cadre makasi na FIFA abundi mpona baprojet ya mboka na biso bino boyebi 3 terrain ekozala réhabilité yango wana tozoloba ke soki batie yo esika ya makasi bunda lepa yo wuti Macron yebisaki bajoueur oyo bakanyaki coupe du monde. N'oubliez pas d'où vous venez. Lelo papa Mosengo akandisi aye 3 en même temps. Toza sur misusu pe kolanda. Mais ya biso tozwa déjà pas na biso avant hein. Dans 2 mois ici tokoya ko inaugurer terrain oyo. Bo batela ngo hein. Na lingi ko ya kokuta wa te ba brique sauté parce que ba policier pe ba na kolala wa. Donc eza cadeau munene Kasavubu eza kozwa. Commune na biso nyonso. Tolongoli mutu te malgré babalo kanisa ke mama teki terrain mama sali boy lelo bino mo bomoni ke terrain zaka ya bino pour la nini pour la football. Ba église te et ba église te ba kermesse te ba concert te eza pour la nini football football yango te Yango. Monsieur le membre du comité exécutif, chers collègues, Madame la bourgmestre, chers amis sportifs, au nom du président du comité exécutif de la FECOFA, de la Fédération Congolaise de football, association. Au nom du président de la FIFA, M. Gianni Infantino, au nom de la secrétaire générale de la FIFA, Madame Fatma Samora, je voudrais remercier les autorités de la République démocratique du Congo, son ministre des Sports, Papi Yango, représenté ici par M. Pacho Panda, remercier monsieur le ministre provincial qui est ici, qui représente aussi le maire de la ville de Kinshasa. Je voudrais remercier aussi monsieur le bourgmestre, qu'on appelle affectueusement Maya Bébé, j'ai appelé ça ici. Je voudrais aussi, monsieur le ministre provincial des Sports, ah oui. Il faut dédicacer. Tira FIFA ba. Je crois, la FIFA. C'est bien ça? Merci. Monsieur le président de la FECOFA ici représenté, monsieur le membre du comité exécutif de la FECOFA, madame la bourgmestre de...
Grand talent. RDC et donc on casse les concurrents. Pourquoi pas esengo monene que FIFA kanisi Kinshasa et le loto bandi na commune ya Kasavubu na terrain à Sosa pour tout ça la terrain ya quartier terrain wana ezali ya Mutuya pour na ville la biso awande bana ya commune oyo bana Kinshasa bakoye ko la robeta football eza terrain na bango eza ba terrain ba kermesse eza ba terrain mamsut eza terrain pona football bana bako banda ko beta to ko salisa bango to ko organiser ba tournoi pour lobby ba terrain ba talent et botama awa ndenge zalaki dans le temps bobosani ba kibonge taza ko vendre quelque part soki na opala ba Santos Mutubele lobby pe ba joueur wana banda na ba ko ba joueur minene pona lokumu ya biso ya mboka na biso Kinshasa. Merci. Non ministre lingaki mo kazalawa ni tete ba charge azanango yé na souci ya politique nationale azanango pour l'encadrement ya jeunesse alobi partout tokotonga ba stade terrain o ndenge zali awo bati yango pelouse synthétique ba clôturer yango match ezobeta ma jeune obeta za na même condition ko beta na Martyr même condition obeta na Stade de France pour terrain za moko c'est ça et ko permettre ko dénicher ba talent au monde ko beta balle na ba terrain zelo soki mbule beti moye beta mawate yango eza projet moko pilote babandi na 3 terrains et ko s'étendre ko banga tena masina to ko zwa pour to rada na stade na biso na njili ko salema eza projet FIFA à travers FECOFA mais l'étendre après si espace peut permettre réalisation ya projet wana.